Vous avez besoin de tela. Nzoto etela ka na pasi. Elongi koko tela na ome nzoto etela ka na pasi. Alors, pourquoi? Au salé ba produit ti olembi, n'est-ce pas? Oui. Alors, les lèvres avec beteli sur la huile éclaircissante. Pourquoi il faut ça là-bas huile éclaircissante soko lingo cha choco ou bien soko lingino cha chocoté parce que ça ka pour na bata chocoté. Alors, ça ka pour na quoi entretenir peau hein. Olingi moi éclairage, olingi moi peps, olingi moi pour na comme sembe et frapper moi ndam parce que ça ka bata chocoté, ça ka pour na bata nyons. Il faut recourir na ba huile huile éclaircissante. Alors, pourquoi on sait les langues et quand et comment on sait les langues? Je vous retrouve tout à l'heure. Tobeta ma solo. Dans l'accepte ba modèle nini ya ba huile. On a zanango. Voilà, à tout à l'heure. Voilà, merci. Hein. Dans les labino fort. Abonnez partout dans les labino. Alors, bah like, na ba j'aime, na ba commentaire, et qu'on aider et qu'on permettre à ce que tous aura toujours la volonté il y a présenter les bino bah produits, il y a qu'on bino comment utiliser, c'est très important. Alors, et là on a betaka c'était anine. Exact parce que bah là si produit moko yo za obligé au sali là déjà za kana ba produit na ibele pourquoi parce que bah là si produit na nde otiki ba produit za nango OK osomba ba produit na faut za na patience soko sombelo ko zala na patience c'est très important et ça ba produit mususu et ça là ka directement te et so ka temps et puis des deux ceux qui produisent au marché te peut-être yondo sali l'armabe peut-être yondo sali l'armabe Ozalao, ezala pona hotela, ezala pona hotela te, yondo sali l'armabe. Ko changer te bisomba somba te, parce que balobi o esala aboy, ki osombi, balobi o esala aboy. Bolanda YouTube, ti ba poso na bino nyonso na eko kata na bino. Non. Ye, dans muntu ye moko na posa eloko, fo yeba, nzoto na yo elingaka nini. C'est très important. Yeba nzoto na yo elingaka nini. Pour na ba produit et marché, pour na produit et sala na nzoto no banda no yo moko étudier pour na yo ezalaka nini ko banda linzaka ti na songi asuki soko ebi déjà que pour na yo ezaka adapté na nini okoza na problème te. OK, voilà ndeka na belle no bete so ba huile éclaircissante. En tout cas moi makele na moni si li bon na profiter hein. Taka ko enregistrer vidéo na moi c'est pas facile. Na boutou pe na lembara pongi. On a présenté les bino 6 huiles éclaircissantes. Et comment okoko utiliser ngo. Ozala pembe, ozala mwindu. Ozana besoin de teinte monko, ozana besoin de 3 teintes, ozana besoin de 4 teintes. Ba to apesa nga mutu passe net bato bayako no teint caramel. Bazate. Voilà, huile na biso liboso yango eza fresh day, hein. Fresh day. Alors, Fresh Day est une huile à base d'escargot. Il y a bave à escargot. Elle est éclaircissante. Ça nourrit, ça protège et puis ça adoucit la peau. Huile, oh, ça, on va saler l'ango. Qu'on mélange dans ma foutate. Ce qu'on a un tache, on a un quinto. Ok? Na makolo bien nanzot. On a un tache nelungi. Alors, on a tige coton. Au sokoli na peau normalement. C'est toujours une peau propre. Et puis, on utilise ça que le soir. Comme ça, pendant la journée. Aux huiles au sokoli. Aux huiles tige coton. Kaka place, so za bakinto, oko dépose. So, on va vidéo, moussou na l'accès qui n'est pas cola. So, on va bakinto. Au déposer, ka place bakinto, et za place batache, za la même chose n'est longi. Kaka place batache, za. Nanzoto pendenge moko. Kaka place batache, et za ndoko déposer. Par contre, soko lingyo te la. Okozwa na pokwa okosala na mafuta éclaircissante te salela huile à pamba oluki mafuta hydratante po oboya nduta. OK, ozwi mafuta hydratante na ozwi huile na yo o déposer ndambu na liboko okozwa mafuta hydratante na pe obakisi o mélanger o chauffango alozi o appliquer soki te ozwi huile na yo ya pamba o déposer o appliquer na nzoto. Après, on a crème na yo au landi silicolo. C'est très important. Quand ça est là, crème éclaircissante, tena huile na yo éclaircissante. Pour okozwa nduta.
oyoka kite. Ok. Huile oyo eza pona bana te. Po bino bokoma molimo kotelisa bana. Yo mona opona ekomi gâté, mais ozozo esu ya mwana zana na 5 ans, 6 ans, 7 ans ozopakole biloko atela. Ezaka molimo ngo ya bino ezaka ndeni. Olala ki ozolota mwana komi mundele bi olala ki oboti mwana mundele ou bien ndeni. Molimo ngo ya bino ya kotelisa ka bana mikie soki euta wapi eyebana te mikolo kutu ba poso ezobeba. Yo mona mukolo opakola mafuta ngo bien te pona otela. Mais okendo zo mwana mukie opakola e. Après un mois na era okola komi na âge na komi na cancer et kombo kombo ke luka bandoki na famille. Bi pakola ngo ya nini? Biloko bana ezali. Salela oya bana. Ah. Alors, deuxième huile na biso eza oil. Huile à carotte. Alors, huile à carotte peut ezaka bien et ko permettre à ce que epesa yo teint ya kitoko. Mais kochango na kati ya lotion éclaircissante te na bandeli isusu salelango na lotion ou bien crème hydratante. Soko a besoin ko pakola lotion na éclaircissante pakolango ya pamba ko mélanger loko na kati te. Donc soko ebi ko salela huile na yo lundi, mardi salela lotion éclaircissante na yo ya pamba ko mélanger te. Après nana banduta nana ba mami ko mélanger te. Troisième huile na yo, troisième huile na sale la yango. Eza huile ya belle face. Alors, et ça mi bon on a acide à fruits hein et puis extrait à carotte et ça pena glutathium. Oh, c'est un nouveau modèle hein. Alors, belle face bien, on m'a bateau beauté là na passe on nzoto et kuba était la té. Aux huiles belle face na yo, au sale lango na nzoto. Au sale lango sous forme à peeling. Donc, ekolongolo ba poso. Ou mélangeant les lots côté zwango ka ok, au sokoli soko bimi douche aux huiles, au pakoli yango ya pamba. Ko mélanger pene l'autre côté, au pakoli yango ya pamba chaque soir, nabi pendant la journée te. Au pakolonka ya pamba yango moko ya pamba au mona, pas la musu poso longa facilement. Musu poso ko longa te mais ezo fongola yo pona e permettre yo ko appliquer ba produit mususu epesa yo temps ya bien. Alors, ero sale lango. Kopakola bilo mususu te. Sale lango ya pamba. So pe rezo 1 mois ezui 1 mois. O sale lango ya pamba après ozui otiki yango donc o boaki yango vraiment o bando kipango soute ndesko bandi ko sale la mafuta non normal. La même chose soko ngo sale na elongi. O kopakola na elongi kopakola chaque jour te. O kozongo peut-être pendant 7 jours. Ezaka po efongola yo ero kozwa o bando pakola ba produit dans la mususu eye bien. Seulement le soir. Kokendo zwapeto lo baona mélanger. Kokendo mélanger na ote. Sale lango ya pamba. Eko ede yo. Surtout bato ya ba po fatigué, ba po o ezaka terno, ba ko na pakola ou bien ba po o ezaka bien te. Bato musu bazaka mwindu mais aza aobi misalo poso bien te. Alors soko lingi opesa éclat. Ozui osaleli belle face na o. Yango moko ya pamba kaka. Ou pakoli pendant un temps au tiki ndesko bandi ko salela ba mafuta no mususu normalement. Ndena lobi soko osala biloko pendant la journée salela crème na yo hydratante. Ou bien lotion non hydratante. Allez, osaleli crème na yo UV pour et protéger contre le soleil. Teozwa oyo. Eza joli muso. Eza pona nzoto hein. Et l'on la végéture, anti-rides, anti-taches, réparateur, rajeunissant, correcteur. Soko obi osale lango pona otela. Ko mélangeant les l'autre côté. Sale lango ya pamba. Ko sale lango pe tan moulaïte. C'est très important. Ko zwango pete ono na sale la ki gam nango mobimba. O na mélange ki soki nani o ko zwanduta. Po bino bozamino ba champion kota banduta. Bolingi nduta likola bi mélange. Sale lango ya pamba. Mais toujours avec ta lotion ou crème hydratante. Et ça la mieux. Ou sokol na po quoi et plus le soir. Ou pakoli na ba place au monique aux en a besoin été là. Au saleli bongo. Pendant la journée, au saleli na ba produit na hydratant. Kokendete on a mélangé qui ce qui combien d'huile éclaircissante pour na épais sanga soki ninwana etalio. Po bino bo mesa na bi pakola bolingi bi pakola otela une journée et puis faut ça na patience zala na patience. Dermalis
Dermalis osala ngo ya pamba pona o nettoyer. Eza pona e nettoyer peau. Ezo fongola yo po et permettre un osala ba produit mususu e ya e vanda. C'est très important. Ozo nettoyer peau. Ozuyango ya pamba o appliquer. Na toujours son saleli coton et ko permettre yo ozanga ba kinto na maboko. Hein? O saleli coton ozui o massé. Ezaka pona e fongola yo pona o fongola nzela ya ba produit mususu e ya okota. Mais kokendo zoate lo bio na mélanger na mafuta na ngai te. Salela ngo ya pamba. Et puis chaque jour te ko salela ngo pe na moi te. Salela ngo na pokwa. Donc aux uinde tozaka tozo essuyer ou pangusi bon mais elongi no feza la propre o sokoli na nelongi. Koke mélanger ngo na biloko ya éclaircissant te. Aux huiles o nettoyer. Au sel on sous forme peeling pour elongola yo ba poso mais pendant longtemps hein, te surtout bato pe bazaka batela na pasi ou bandi na ngona na nzoto so sel on un mois et au sali un mois so sel on une semaine et au sali une semaine question ka ke fongola bato pe bazaka makolo e kemba donc okoko bando sale longo na makolo ti et permettre est-ce que elembi sa place wana e koma pete pour permettre au sel ba produit mususu et vendre. Oya suka yango Meli White. Alors oko sela Meli White na ope soki olingi hôtel. Mais comme ba huile ezaka makasi, bo éviter ya ko mélangeaka. Soko ngo sela ngo oko ozwa d'ailleurs système manande ezala bien. Au déposer mon pied quantité au lingio salela aux une mafuta no che au mélanger ndozio pakoli au lieu ozwa okendo mélangeant osu na kati ya lotion na ou bien crème na yo ozo bebi sa efficacité na ou bien peut-être crème na ezaki na ba ingrédients mo ko simba te na ba ingrédients ko salela ya huile na yo ezui e bebi si yo et puis oko pakola chaque jour te faut au compter na mikolo quand est-ce kokoki c'est très important. Peut-être au 2 fois, 3 fois, 4 fois la semaine. Mais toujours accompagné naba produit hydratant. Kokendo sale langote naba produit éclaircissant. J'espère que Toyo Kanilelo na suki ao. Alors, bobo sanate, bo s'abonner, mituna na bino na répondre comme na loba toujours en retard, mais na ko répondre. C'est très important. Voilà, ba huile éclaircissante na ki nangoa yango ana. Alors, au coquille au sale, la pona épais, ça yo, tante na oya bien.